Antu, Kindu, Kindunguzika. Titunti, Kindu, Kindunguzika. Titunti, Kindu, Kindunguzika. Antu, oh Kindu, Kindunguzika. Antu, Kindu, Kindunguzika. Antu, tonton. Oh lile 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 oh moi c'est mon loup baloko la bébé ngé ngé mon swahili loko la bébé ngé ngé mon tete la loko la bébé ngé ngé bandundu bakongo loko la bébé ngé ngé kasi oya mungala loko le bende kum 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 bo me mampoto awangana bo pesa mongo awangana bo sala nyoso boke bakindunguzike zoya luto alelaka yambanda sani alelaka obeta alalelaka liputa finikaka televizio talaka telekomanda simbaka ombetu abetelaka kilibita alalelaka antu Voilà. En tout cas, sur la musique, parce que tu as déjà une ambiance bina vraiment, ils ont vraiment kitoko. En tout cas, bonsoir. Bonsoir, maman Nangaï. Maman Maracuja. Il faut aussi ça bien. Maracuja avait dit moi ça mon coussé. Na maramba milai. To kiti sous soit pas en tout cas. Bino mo bon déjà utobina. Ayeli biso makambia sika. Abimisa déjà babiloko. Et ya balobi ba voisin muzuri. Et ya baluba déjà ya. Bino boyebi. Ako rappeler moi mon ke bayebi vraiment té parce que mingi bayoka quand même mouton bayebi était mboté on s'est présenté. Moi, rappelle Mouké Salaka bien. Ah, vraiment, naza bien. Naza bien, na sepende boye kokutanga awa en plein tournage, nazo préparé pour déjà kindunguzika de makambozoya. Hein, kindunguzika makambozoya, nazo s'apprêter pour na mokili mbaba zwanga. Est-ce que vous pouvez bon, naza en tout cas, nazali en tout cas, bah y'a qui ça makolo. Makolo, badeki biteka teka, bapupola ki bafufu, baniki masangu, basali dali ki boyi, baya. Bayaka. Ok, merci Baya. Bayaka, to fingi binoté, ezakaka système, il y a en tout cas, tout ça on a vraiment nabonganya média, balobi esika masolo vandi, esika nyo se vandi, merci à toi Dimitri Bonganya, motasimi technique, et puis na Yoshi Yamamoto balobi, donc motasimi bilili vraiment ta bomona, son kitoko makamutu kitoko, toye awa et pas il y a en tout cas, abengi biso parce que azo bimisa album na ye ya sika to yeba ba titre combien ezana kati et biloko ya sika est-ce que koleka en tout cas soit koleka baya ka to yebite en tout cas album ozo bimisa kombo na ngonini oyebisa ba landina biso ya bonganya media donc balanda bonganya media donc en tout cas yo artiste nabino en tout cas international yo donc de naza awa boye bake en tout cas ça déjà préparé pour makama danger sokita hein donc na larguer pena mokili mbaba oyo kanga donc eloko na bimsa album comme on a kindunguzika
kindunguzi kengelo ba pilipili mike ndunguzi tende pilipili mike swaka ana donc so moni na pesa ki kombo ana na Kikongo pour la kindunguzi kana eza na Kikongo donc na référent ki ba congolais nyonso ba Congo yango moi ba pesa biso mboka kombo Congo c'est que congolais nyonso aza mo Congo soki tembe yango ka balobaka muluba mutetela muyaka mu wana eza mu Congo yango batie muluba muswahili donc mu Congo yango moi na pesa ekombo kindunguzika mais papa bo banga te makambo eza hein donc en tout cas à se défouler na façon mo hein donc boyo kanga. Okay, en tout cas tout ça on a vraiment na yo en aveta balobi moi soit tonga vraiment en tout cas yo toye et puis Romalanda mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles balobi Liliane mama na Mateo na kati ya Wezembeck zala yo lelo vraiment tout ça en tout cas fara na marakuja apanzela biso vraiment teke na oyo yazo lambela biso na kati ya studio en tout cas olobi ozobimisa zitende Olobi Kindunguzika eza na combien de titres? Bon, Kindunguzika a double générique plus 5 chansons. Oh. Yango wana preuve ane que tant bozwinga nazobina nzembe mo eza na kati ya Kindunguzika oyo ka bébé yo bolingo. Yango kucho zobina wana titre na onini? Wana eza bébé yo bolingo do eza na kati ya Kindunguzika. Ekobima. Bokoyo. Kozala somo mbalo yo. Mama na epse za somo moninga nazai na art na nzoto mais na kokai kobimisa ngo te po makoke mona na ete. Mais le roi nzamba pesinga moi grâce mo bona bimisa ngo. Musique na ngeza na ngote o ya boyebo ete. Na sa musique na nga normal. Bandundu muta ya muluba mu Congo mu Swahili musique profane nyonso toutes les masses confondues. Barobi na nzembo na nga na ndenga mabete pas de polémique nga naza nga apolitique donc motu te a mélanger nga na politique bien te nga pe na kota politique te na sa musique nazo sa musique comédie musique comique c'est tout et siné en tout cas toye pa na yo olobi ke yo do sala na yo monite ke yo banene kwa koyemba to filmer ba téléphone bazo boka ba internet ban papa ba mama liaka mingi batata nde banze momo ya yo te obeza ki ya mutu mususu à part là to ko mona mama ko mati osimbi nini. Bon ngai auparavant nga nazaki na ngai kotanga mais na tango na otanga na saki ni do mécanique générale. Tina komi na poana si sa ba classe ne makoke zaki di soute na kata e classe mais na bande ko teka na mipesa mi na mumbongo tellement na mwana liboso yango za soutenir ngai na futa ndako na futela mama na ngandako na futela baleki na ngami Minerval nga pe na zo amwe lamba mwa nini mais akoma na moment mobo na koma ko sa ba voyage mais ba voyage nyos na banda osala na nde na bande ko teka na zo teka ka bombo na tamusa na ka bombo. Mais na bombo ce qu'on dirait ezane loko mo zo lobelanga muteme lobi kanga maka na musala lobi oza mutu yango na moni lelo pe na grâce à ba prière hein a passant na pesi papa na nga évangéliste ndawa place aza pasteur Moïse hein pasteur Moïse Bosange place oza na pesi prophète Joël hein na Kabamba prophète Anguya na pesi papa Philippe wana eza ba pasteur ba sunganga na mabondeli vraiment na pesi ba mbote belé donc tangu siko na fandaki na moni pasteur ndawa ye websanga bifo kota mabondeli nzamba olobelanga ke a pambolo makasi na saki jeûne de prière à 7 jours sur na 6e jour nde na sengaki na ba ifale na kende koteka tellement nazaki ya kolemba et puis nazaki pena na nzoto da kondaki makasi po atalaka 7 jours sec et puis prière wan to saki en famille mobimba. Même na bano ya biso mike babanda ko mela maika na poko na sacrifice wana sala ke tangu na ke koteka ndesko na simba ba bombo na betisko nzembo ba ye kishasa makolo bateki biteka teko bomona nga na wenza zikidana non tellement longeza ki okonda nde na saki na carême nde na zala na carême za ya okonda ngo moni manjo ana tangu bana poto ba moni ngo mokili mobimba eningi saki nzambe pas kota ki likambo ngo on salaire que ma solé cola mais tant na banda ko sala théâtre na banda ko kende ba répétition na ngai po na banda théâtre depuis bo mwana nazo kola nango bona arwana tellement na mesana na mingi
oleka pe na ba groupe oyebani na leka na groupe na travailler mingi na banda théâtre na ngai na kimbangiste na longwe kimbangiste na quel sont na témoin de Jéhovah pour ba koko na ba joviste bata témoin de Jéhovah na sala moi ba drame kuna tina ndenge pe na ye ko tombwa mana ye ko sale pa papo baza ko ya musée tata nzambe nkwalu zolo sinon no moeve ngane na tosangisa na bango ba idée tosalaka nzembo ya musée na ndenga tiku ngembo apumbwaka lokola mopepe oyaya ya musée na ndenga tiku wana ina mwa kupene wana soko tali film ana omona ngane mna obeta kichaka nga zalaki animateur na ndenge na ikolongwana na umela pena na groupe wana na ikolongwana ke mbanda kande na kende ko sala groupe na nga liboso na kombo na ngo ezalaki groupe dans tout cas bilengi na ko sala ngo sala 2 ans na ko bomba na ko sala groupe ami balé ezalaki groupe en tout cas groupe dans tout cas groupe cinématographique dans tout cas wana pe umela kiti na ekolongwa mbandaka nde na ekoya Kinshasa mais na bamboka nyonso natambolaki nazalaki pena ko chapeauter makasi nakendaki bakisangani babumba lisala ntambola bambandaka na kote balokolela bamakanza bamobeka nakendaki banyoki bole mushinga ntoko kibambili bokoro semendwa natamboli babandundu nakei meme bakisangani nakobanda Kinshasa ti kisangani bamboka nyonso nayebi yango mpo natamboli mingi bamboka neti banini bayambenga ya likombo ya likosi natambi banini bamobeke banini bamboka banini balotokila bayakusu bayangambi ya tutu baisangi ti bayanonge ti nakomi kisangani naketi bafasende natamboli fo na chapeauter partout nake banyoki kutu nde naza neti nakendaka na 2010 tant tozali na cinquantenaire nga na feta yango na mboka mo nyoki na bandundu kuna kota nyoki nasalaka spectacle mo nayebi so kozonga nazonga Kinshasa nayaka na ebele maputa o bakabela nga babilamba batongisa deja bakabeli nga vraiment ezalaki esengo mingi donc bamboka bamatadi natamboli partout mais eloko eza na ntango nde nayi koya Kinshasa nazali na mwa problème moko entre nga na mama bana na nga ya tikala na mbandaka nga nayaka Kinshasa nde siko kozonga nazonga Kinshasa tellement nazali na mosala osala te na préféré natambusa bombo nde nazonga siko na bombo na nga na banda koteka nazongi nango na Kinshasa nde na ndenge tokutana pasteur na évangéliste ndawa apesi nga badirective anto na yokelaki ye yango esala lelo nzambe pafongoli makambo mais wana ezalaki na fin 2016 toye kokota 2017 nde a partir ya ba 5e mois nde namona papa Molaire mpe abalancer image wana na télévision na ndenge esalaki lisu base makasi po déjà base ezalaki na internet tant papa Molaire pas jonga matisa on lisu na ba niveau mobo esika papa Molaire aza na pesi ebela bambote vraiment Molaire nde mtafula yo papa nanga nde mtabimisi yo vraiment na kozala reconnaissant envers ye déjà ye papa Molaire papa Nembalemba Molaire TV Madame Lisa na mwana na ye DG Junior bango misato vraiment ba soutenir nga na mwasi ya papa Molaire pe vraiment chaque fois osombela nga carburant so amoninga. Ok, en tout cas, lelo ozaki na vie assez ba bombo lelo mati okomi na mituka ozaki sous piéton te okomi bien véhiculé okomi na mambo ebele okoloba nini na ba o baza désespéré te nakomi véhiculé te tambola makolo. Ah bon? Mais succès belé otoyoki qui ça partout monde entier bazo bela kaka en tout partout na internet ozana mutuka te. Bo balobeli nga mingi me yeba na moment tango iloko bimaki nazalaki penda na mayele ya kokota ba internet te pa na yebaki yango te. Nde tango siko bat baye ko lamusanga tina kokota internet ya bat bazwa ba image na nga babwaki on na ba YouTube alela ngombongo. Siko nde naza besoin so nzamba osunga iloko mi bale na osala nde ikofongola nzela ya makambo.
Ok, ekofongola nzela makambo en tout cas na yasi ke loko ya tokuta ke so betango penda awa na moni openza donc ekopanza nteke makasi koleka ya liboso bato balelaki vraiment bino ba yeboleka koliba babiloka bato botika mukolo loko yeyo so uzana mwa souci monde entier bolanda makakuja yeyo ngana lobela ka bolamu tana lobaki ya malamu bozo ya mabeto bwaka oliaka pe mwambo ne na compte ya YouTube yeyo penza meti son oyo moto azwa son nga azwa son ngai donc abeta na yango pe bateka ngo na ba YouTube aliambongo basala même ba clip na kosutuka reta bazuka voix na nga o na yembaki bazwi ba rythme bateka ngo pe teka ma monde entier ngana mote oyo asala iloko na yebi ete ti lelo na lukaye mais à part wana ndenge za boye makambo eza kaka to babanga te bayibi me basilisi nga te mais sko na minute nde tozawa babanga te kindunguzika nde makambo oyo ezoya kolamusa. Ok, en tout cas bobanga te ezoya musique ezoya vraiment ezoya bobanga te boyoka ngo vraiment te moi bayoka makakuja déjà ningani ndamu donc makambu vraiment ezoya tokomokene vers la fin émission na biso okoloba nini okokobakisa et puis opesi numéro téléphone na yo na balandi na biso ya Bonganya Media moi ba dédicace na ba ya yo en tout cas. Bon, et là, quand on a besoin que bateau va en tout cas, va continuer à soutenir en tout cas, ça y bino. Pendant que bateau belé, ba panza sango en tout cas, aza irreconnaissant le kuta, ngana aza reconnaissant. Mutu nyonso aidanga na reconnaissant na ye. Vraiment donc bande konyoso o ya poto, Londres, mokili mobimba, o ba sepelarana en tout cas, ceux qui m'a coqué za bo soutenir ye. Soki bonimo soit numéro na nga eza na plus 243 85 26 61 104 85 26 61 104 wana zwinga na WhatsApp zwinga na Facebook mais dédicace na nga vraiment na bosanité bato ba soutenir nga za lokwa Bibi Kawaya muta filmaka ngai ye na King Zuma nde ba publiaka. À part ça, na ebi peza na ser na nga mora fanda na Goma, ye pas za ko zo ba image na nga za publier pour na eyo kanapé lisusu. Bon na bosanité lisusu, ba mama Anne-Marie Mabanda, Vicky Mabanda, moto apesa nga mbongo na teka bombo, lelo po na matabo ezala ki ve na nga Antino de Toulouse. Timo Antonio de Toulouse. Tino Antonio de Toulouse, bambote belé. Tino Antonio Tino de Toulouse, Timo de Toulouse, bambote belé, na pesi mbote na ve na nga Chambel, na pe mbote na ngai na ve na nga Edovan, na pesi mbote na bandeko nyonso ba soutenir ngai, mbote na nga lisu na pesi lisusu na bosa nte na papa na nga Molière TV. Yo pena il faut na batsa mususu. Pona yo nem to sala ki lelo en tout cas. Mama na bosa nte na lobelo monga lelo na minute yo. Bat bazwa ke lo kongo na légère tango bimaki mais lelo na oloba naza artiste naza na bimi meilleur artiste africain. Musique na nga epesinga trophée d'Afrique. Donc na oloba na zui trophée d'Afrique, na zui trophée avec diplôme de mérite. Na bimi meilleur artiste africain. Donc innovateur, meilleur créateur, innovateur de l'an 2017. Donc Nabimi Lokola donc la révélation de l'année 2017. Panganem nakanga kiango. Vraiment c'est que bateau va soutenir ngaza Lokola bande konanga ba na Londres. Ya Nico Bolenge na ba ne Pagi Bolenge, Junior Bolenge na mama Alphonsine. Bambote belé na pespe famille Kanda. Na Canada et bela bambote na famille Kinga vraiment bambote bele wa bandeko nanga bosante papa nanga André Bopamu Bosei na bosante mama nanga Peggy Chole wa sala ke
en tout cas abima na mokili Peggy Chole vraiment na pesi bango bambote belé na pesi sumbote belé na bandeko musu oyo balinganga oyo bayoki komona bango te mais na kobosa te mère Ziko ya gros Belisha moi si en fou moi bilele na katia Lausanne maman de Rijandi un enfant pas comme les autres donc na bosa abinote déjà makambo na kindunguzika boyoka makambo na bino na kindunguzika na bwaki bino mabanga ba grand prêtre belé ba na kata kindunguzika boyoka mabanga. OK, en tout cas est-ce que vous pouvez une date officielle ou album na yo ekobima? Bon album nanga eza na date officielle te pona nga na otamwa na ba directif en Nzambe. So na koti mabondeli soki Nzambe apesi nga autorisation ebima na selo basali na Nzambe nde na kobimisa mais naza de après point déjà na sisi déjà studio siko donc nde toza to bandi déjà ba clip so clip esilinda le to tindiki kindunguzika na nga les bande kope bazana ba fête ba na besoin ngana ke ko sa ko prester numéro na nga yango na pesi bongo bozo yango bobenga nga na prester na presta na fête nyonso na matanga na fête à mariage na anniversaire donc ma nyonso na salara merci. OK, si en tout cas bato soutenir bango yoyo Pierrot Malanda mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles et Liliane mama na Matteo na kati ya Wezenbeck ana veta moi so atonga ba flat na kati ya kin yo kenda poto sala nini so to kumisa ana veta to mi problème nga maka kuja na lobaka kaka ya malamu bozo ya mabebe to bwaka dadi manaka moto aza charge ola cha maka kuja ya ndeko et Vanette Bindanda landu na kati ya Belgique sala yo vraiment so la Ricardo Joa Olivier Makambo na à Portugal, pourquoi pas à Dicodier chauffeur à grand car na katia Paris, à Naveta, balobi Benina dia mama général, moi Angela Minuzala yo vraiment, bato soutenir bango yo, bato pena ko chama boko bango yo, belé boza pena o bolanda marakuja, bato soutenir yo vraiment, na ba evre na ya kitoko, asa makambo izo sepelisa, akene gauche droite te azoluka na mkemke nzamba opambola et voilà to comme na suka merci à toi. Yoshi Bangola, moto simbi bilili, moto simbi kam, ba gros bisous à toi, Nef Lumière Ngala, mon papa Zalayo, bye, à la prochaine.